Nzambe ya solo ya bomoi apambola bino banso na kombo se moko oyo eza likolo bakombo nyonso Yesu Kristu oyo ye Nzambe mokili ya likolo na se avandisa na loboko na ya mobali mpe azali kointercede mpo na biso. Nazotondo Nzambe tata Yesu Kristu botondi mpo ete apesi ngai libakuli ye mpo ete nakoka kosolola na bino mai matali liloba ya ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu? Liloba ya Nzambe elobi nini? Lelo tokokende na kati ya liloba ya Nzambe totala makomi mpo toyeba ete la malédiction avec cause a des faits. Kolakela ya mabe oyo eza na ntina esalaka eloko. Tokokende na buku ya Proverbe chapitre 26 tokotanga verset 2. Lokola ndeke akimaka lolenge moko malédiction oyo ezali na ntina te esalaka eloko te. Kolakela ya mabe oyo eza na ntina te esalaka eloko te. Po elakela na oso olakeli moto mabe il faut ezalaka moto wana asali mabe asali eloko nde elakela soko olakeli mabe ekosala eloko. Mais soki ezali na ntina te moto yango asali yo mabe te asala eloko mabe te okolakeli ye me ekosimba te. Donc la malédiction sans cause n'a point d'effet. Elingi oloba elakelami oyo ya mabe oyo eza na ntina esalaka eloko. Tokende na liloba Nzambe totala lolenge roi Saül azali kolanda David mpo aboma ye. Nzambe a livré apesaki Saül, roi Saül na maboko ya David, mais David alingaki koboma ye te. Atikelaki ye bomoi. Akei ntango alongwe asika atiki roi ake atelemi abandi koloba. Alobaki nini? Na 1 Samuel chapitre 26 tokotanga verset 17 à 19. Tango Saül, David atiki a épargné roi Saül, abandi koloba. Saül, roi Saül, a reconnaître mongongo ya David. Pe alobi, oh, eza mongongo ya yo mwana na ngai David. David azongisi yano ezali mongongo na ngai o roi mokonzi na ngai. Pe alobi na ye, pona nini mokonzi na ngai azokolanda mosali na ye poursuivre ngai? Nasali eloko nini? Ngai nasali mabe nini? De quoi suis-je coupable? Verset 19. Roi mokonzi na ngai ayoka sikawa maloba mosali wa ye. Soko ezali Nzambe mokili ye nde azoko excité contre ngai, bon oyo ozosala wana esalama. Kasi soko ezali bato nde bazokotinda yo, cela so ezali bato bana bazala maudit liboso ya Nzambe, balakelama mabe. David alobi nini? Bato bana bazala maudit devant Nzambe po ete bazobengana nga lelo, bazolunga nga na héritage ya Nzambe pe bazolobaka nakende kosala ya banzambe mosusu. Voilà, bato oyo bazosala complot contre la RDC, bazokolinga mboka ekabwana, bazokoyiba bolamu to kita oyo Nzambe atia na mabele ya RDC. Bato bana wana esengeli bango bazala maudit po bango bazolinga teke bana ya RDC bajouir na ba ressources Nzambe mokele apesi bango. Bato bana nde basenga bango kolakela bango mabe. Tokende na Biblia totala bandakisa totala ba exemple na kati ya Biblia esika mot malédiction na maudit ezali utilisé na Genèse chapitre 3 verset 14. Nzambe mokili aloba na nyoka Zabulu alobi na ye loko osali ndenge wana yo ozali olakelami mabe, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Okotambola na likola libumu na yo
okolia obenini poussière na bomo ene mobimba. Genèse 4 verset 11. Lelo maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Awa nzambe aza kolobana nani na Kain po Kain abomaka ndekone Abel. Bazaka bango mibale na elanga tango Kain abomi akasa teke ya ba teke nzambe asali ayebi yango. Ningi pe bato bazo bomaka na RDC. Bazo boma ba innocent. Na bato baso bazo s'associer na bango na ba criminel wana ba génocidaire nyonso to bango bazo kanisa comme si nzambe aza ignorant azo ebate vrai nzambe wa kila likona azo eba nyonso et puis bako futa yango to kena Deutéronome chapitre 30 verset 7 nzambe na yo akosani il va faire tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis ako so palikolo ya banguna bayo ba bilakela nyonso to malédiction nyonso to oyo ba nyonso bakoyina yo pe bakonyokola yo ndenge bato bazo sala na RDC malédiction nyonso mabe ba osala eko sopela bango moko vivre ngo. Deutéronome tout ça chapitre 30 verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. Je témoin les colonacés na mabele na tie liboso na bo mon ipe liwa ma bénicipe et laquelle mabe donc bénédiction et malédiction pona bo moi pona nini po ete yo vivre yona libota no mobimba postérité no mobimba tout ça le banza ezoloba ke Moïse ataki devant bana Israël bénédiction pe malédiction mais apesi bango conseil alobi bo ba pona nini ba pona bo moi po ete ba ko vivre bango na postérité na bango. Dans Deutéronome chapitre 27 verset 12 à 17 Moïse azolo balaba na Israël tango bokoleka Jordan Siméon, Lévi, Judas, Isaac, Joseph et Benjamin bako telema nangomba Garizim pona ko bénir peuple. Donc baba telema nangomba Garizim c'est pour bénir le peuple, bako bénir sa peuple. Alors verset 13 et Rouben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali bako telema nangomba Ebal pour prononcer pona ko prononcer malédiction. Bangonde bako prononcer elakela mabe. Et ba Lévite bako zaliloba pe bako loba na mongongo ya makasi na Israël. Verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Moto akosala image asala ekeko. Moto mona azali alakela mi mabe. Maudit, aza maudit. Oya kosala ekeko yango asali nini abombi yango na esika moko ya secret. Et peuple nyonso to bakozongisa yano amen bakoloba ndenge wana. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Oya zo mépriser papa na maman na aza maudit alakela mi mabe. Et peuple mon bien bakoloba ndenge amen. Verset 17. Oya ko déplacer ba borne ya moninga na ye. Bato basusu bazo sala siko ba déplacer borne ya limite ya mabele ya RDC. Selon le bazali bato bazali maudit. Et peuple nyonso bakoloba nini bazali bako répondre amen. Bokoyi pe kotanga Deutéronome 27 du verset 18 à 26 botanga opona bino moko. Mais to kenena Genèse chapitre 9 totanga verset 24 et 25 awa ezali Noé tanga langwaki alalaki mais tango alamuki le banzambe lobini na verset 24 tango Noé alamuki na vino na ye ayoki oyo mwana na ye asuka asalaki pona ye alobi na ye na verset 25 bolanda très bien alobi na ye maudit soit Kana abi mwana na ye Kana azala alakela mabe azala moumbu esclave ya ba esclave ya bandeko na ye. Tokena Deutéronome 28. Boko tanga Deutéronome 28 bino moko na ndako eza chapitre moko munene na kati ya banzambi.
Alors, Moïse azolobawa, tokutanga verset 15 p 16. Kasi soko otosi mongongo ya nzambe na yote. Mongongo ya nzambe zani. Mongongo ya nzambe ezali liloba ya ye pona ni po nzambe aza elimu. Okokomona ete, okoyoka solo na ete, okosimba ete. Alors, mongongo na ezali liloba ya ye. Soko yo otosi mongongo ya nzambe na yote. Soko obombi pe osaleli mibeko miayete nyonso nazo komelo lelo tala ba malédiction oyo koya likolo na yo. Malédiction ekoya likolo oyo moto ya yosa mokano na nzambe te. Bao bazoko bomaka bato na RDC. Est-ce que bazo sa mokano na nzambe to mokano ya Zabulu? Loka bao sala mokano ya Zabulu. Bao sa mokano na nzambe te, ba malédiction ekoya epa lokona na bango. Ekozala partage na bango. Bato bana bakozala maudit na kati ya ville. Bakozala maudit na bilanga. Bakozala maudit na boye komi na bango. Bakozala maudit na bokele bwa bango. Tokotala awa ndakisa moko na kati ya liloba ya nzambe. Un homme de Dieu, un prophète appelé Élisée. Azali prophète, hein? A maudire bana o bazao sekai. Et comme mis dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, versets 23 et 24. Élisée, azako mata na Bethel. Et le kolazao mata, de petits garçons. Bana mibali. Babimi na ville, pe basani, bazo sekaye, bazo lobana, mata, chauve, pas libandi, hein? Mata libandi. Verset 24. Élisée, réaction des Akinim. L'homme de Dieu, le prophète. Banabao sekaye, que nous avons libandi. Ok, mata libandi, mata libandi. A baluki, pona kota la bango, pe le banzam robini, a maudire bango na kombo ya Yahweh, na kombo ya Nzambe. De monaki David a maudire bateau au conseiller Saül à Lukaya Boumaï. Il les a maudits devant l'Éternel. Ah, l'homme de Dieu, Élisée les prophètes, le banzam le dit que il les a maudits au nom de l'Éternel. Ba croyant né de nouveau, bon ba ebi vrenzambe, bazana drowana, yako maudire bateau banson, o bazo boma, ba congolais, ba congolaise, o baza ba innocent. Oh, bavani na mabele na bango nzambe mokela pesi bango. Mais bazo ya baboma bango po ba s'approprier na bien o nzambe a pesa bango. Ils ont le droit de le maudire. Élisée, l'homme de Dieu, a maudit les garçons ba o sekayab. Mais quelle était la réaction? Quel était le résultat de cette malédiction de l'homme de Dieu à ces petits garçons? Il a banza meza superbe. Et le binin. Ba ours mi balé ba bimi na zamba. 42 de ces enfants. Tout combine na mi balé. Ours mi balé ba panzi bango. Parce que l'homme de Dieu, les prophètes Élisée, les a maudits au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Ba Congolais, na ba Congolaise, bazana droit, ya ko maudit bato banso azoko boma ba Congolais injustement. Bato banso bazo ya ko piller mboka na biso. Ko luka ko balkaniser ango. Bato banso bazo ko collaborer na ba ennemi na biso. Bato banso na ils doivent être maudits devant l'Éternel. Ils doivent être maudits au nom de l'Éternel. Parce que Mahoma s'est confié dans bateau. Pendant que Jérémie 17, 5 Zoloba, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. RDC, ils se sont détournés de l'Éternel. Ils ne respectent pas la voix de l'Éternel. Dieu ne veut pas qu'on tue les gens, mais ils le font. Bana Congo, basengaka na nzambe te po babotama na RDC. Nzambe na pesi bango ba nkito eza na mboka na bango, mais ba ennemi ya bango nde bazo ya kuboma ba congolais po ete ba s'approprier na ressources o nzambe mokila pesi bango. Donc ils ont le droit de le maudire.
Donc, par exemple, la malédiction que j'ai prononcée à moi, à Gédéon. Moi, à Gédéon, a prononcé qui malédiction. Comme on est Jotan, a prononcé malédiction, Azaki le plus jeune et à moi, à Gédéon. Izalaki ka kufa parce que Abimelech, pour retenir bien comme wana, Azaki pe moko ya bana ya Azaki mwana ya Gédéon abotaka e na concubine na e na Sichem. Pour retenir comme wana Abimelech. Donc na Juge chapitre 8. Donc bana tout en verset 22 et 23. Bato ya Israël balobi na Gédéon. Dominer sur biso. Yo mwana na yo po ete yo o délivrer biso na loboko ya nani ya Madian. Bango balingi que Gédéon na bana ba dominer sur bango parce que Gédéon a délivré bango. Verset 23. Gédéon boyoka très bien et ya Gédéon demande ya bana Israël. Gédéon lobi na bango ngai na ko dominer liko na bino te. Bana nanga pe bako dominer liko na bino te. Ezali Nzambe l'Éternel yenda ko dominer sur bino. Message na biso yango wana na yonde ko mwasi ndeko mobali totika Nzambe o akela likolo na se o apesa biso mabele wana RDC a dominer sur biso ta dominer sur mboka na biso RDC. Vous vous rappellerez na lobana bino déjà que chaque Congolais esika zali na katia mayele na motema moye apona déjà alobela ye Nzambe mokelike a rien sur ye pas rien sur RDC. Gédéon lobby abia ko lingi ko dominer sur bangote bana été mais alingi Nzambe a dominé sur bana Israël. Voilà notre message pour vous. Laissez l'Éternel Dieu, le Créateur, dominer sur nous et sur notre pays. Juge chapitre 8, tout en jusqu'au verset 28 à 32. Mandia azaki humilié, liboso ya bana Israël et bakoué chute ko tomba mutu. Mboka Israël zaki na repos na bopemi. Pendant combien de temps? Tout combine 40 ans na bomoya Gédéon. Donc na croyance à Gédéon, bana Israël bazaki na kimia pendant 40 ans. Tout seigneur na kimia, tout seigneur na dirigeant leader lokola ba Gédéon poto ki tout zanakati ya kimia na mboka na biso 40 ans ou pour toujours. Gédéon mwana Joas azongi akeko a demeurer na ndako na ye. Gédéon azaki na bana boni tuku sambo 70 po azaki na basi ebeli likango na ye o azaki na Sichem abotelaki epe mwana pe bapesi mwana wana komone nani Abimelech azalaki mwana oyo Gédéon abotaki na likango lia ye na mboka Sichem. Verset 32, Gédéon, mwana Joas, akufi, sima ya bopaka ya kitoko. Akundamaki na lilita ya Joas, sepulcre wana, tata na ye, na Ofra, oyo ezalaki ko appartenir à famille ya Abiezer. Juge chapitre 9, verset 1 et 2. Abimelech, mwana ya Gédéon akena Sichem et pas bandeko ya mama na ye do banoko na ye. Alors tala lolenge nini alobele bango alobe na famille na libota mobimba ya ndako ya tata ya mama na ye. Verset 2. Alobi na boloba matoi ya bato ya Sichem. Est-ce que bino bolingi 70 donc bato tuku sambo ba diriger bino donc bana Gédéon ba dominer sur bino to bolingi ka moto moko a dominer sur bino et bobo sanate kenga nazali moko na bino pe musuni na bino. Juge 9 verset 5 à 7. Yesiko ye Abimelech wana après avoir parlé à ses oncles aye na ndako ya tata na ye Gédéon na Ofra asali nini abomi bandeko na ye bana ya Gédéon 70 ans 70
abomi bango likola na libanga. Kaka mwana ya Gédéon moko komona ye Jotan le plus jeune ya Gédéon yende abombamaki. Verset 6. Bato ya Sichem na ndako ya Milo basangani ba ye ba proclamer Abimelech roi, ba commissaire roi. Na pepe na chaîne planté l'ami pepe à Sichem. Verset 7. Jotan azalaki informé ake komata ngomba ya Charizim. Parce que rappelez-vous, Charizim et Sikezaki bénédiction ezaki prononcé. Et alobeli bango na mongongo ya makasi. Bokoyoka wa oya kolobela bango. Écoutez boyoka bato ya Sichem et que Nzambe ayoka bino. Verset 16. Lelo est-ce que ça pena na bonne foi na moté malamu. Bozo sala bozo sala wana pona ko tia botia Abimelech roi. Est-ce que bozo ko yeba malamu o tata bien fait ya tata na ngai donc Gédéon nanda konaye. Est-ce que vous avez la bienveillance pendant la vie? Est-ce que vous traitez Ndakonaye Gédéon selon ma service misala mi asali ponabino? Peut-être tata nanga abundi ponabino a exposé vie na ye ponabino a délivré bino na maboko ya Madian et bino botelemi de l'autre contre ndako ya tata nanga. Bobomi bana bae tuku sambo 70 hommes likola ngomba likola non libanga lioko et puis bo proclamer nani Abimelech roi likola Sichem. Abimelech azali mwana ya mosali ya tata nanga poete azali ndeko na bino. Verset 19. Ce qui bozo sala ngona motema malamu na mokomwa lelo envers nani Gédéon nanda konae. Alors bon Abimelech asala esengo na bino et que bino pe bo sala esengo na ye. Eloko pe tozolo ba yango wana. Eloko tokolo pe yango wana. Bato banso. Oh ba Kongola ke ko luka mutute hein. Kongola bani na mboka na mabelo nzamba pesi hein. Soki oh bazo sala biso kuboma bazo boma ba congolais tata maman ba violer bazo linga bazo mabele soki bazo sala soki ezali que ezali ba sala ngo na motemo ya malamu OK ba kozana na esengo nango mais soki ezali que ba sala ngo ezali mukanu ya Nzambe te parce que Nzambe alingaka te ba boma bato ba mazo boma. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et c'est te. Verset 20. Sinon moto e bima et pas Abimelech peut et dévorer bato ya Sichem nandako ya Milo et moto pe bima na bato ya Sichem nandako ya Milo peut dévorer nani Abimelech. Tango Jotan, mwana ya le fils cadet ya Gédéon a prononcé malédiction wana a se retirer pe akimi akewapi na beya pe avandaki musika andekone Abimelech. Donc Jotan le fils cadet à Gédéon a prononcé malédiction à Kiminaï. Verset 22, il y a juge 9. Abimelech a dominé 3 ans sur Israël. Verset 23. Alors, le banzan que Dieu a envoyé un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Donc, nous allons permettre que l'esprit entre Abimelech, l'esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, au Bachaki nani, Bachaki Yéroa. Et les habitants de Sichem, ils ont commis infidèles à Abimelech, ils ont obéi, ils ont été. Verset 24.
pourquoi ça massacre pour être violence oui salama qui dit quoi bana 60 donc tout sambo il y a Gédéon ba on peut pas jouer tout nango non c'est pas futa nango et makila ya bango ya bana ya Gédéon est retombé et pe ya likoya nani Abimelech ndeko na bango o abomaki bango pe na ba habitant ba to ya Sichem o ba edaki o ba salisaki ye aboma bandeko na ye. Verset 25. Bato ya Sichem bati embuscade contre ye na ngomba ya montagne na bato baza kolekwana bazo dépouiller bango et sangwana ekepa nani ekepa Abimelech. Beaucoup kotanga pona bino moko Juge chapitre 9 verset 26 à 31. Juge 9 verset 26 à 31 et puis beaucoup kotanga pe Juge 9 verset 32 à 39. 32 à 39. Tout en asiko Juge 9 verset 45 à 47. Abimelech a attaqué ville dans la journée, puis a occupé Ango, a s'emparer Nango, sans s'emparer Nango. Alors, après a bomi bateau nyonso bazaki na kati. A rasé ville. Puis le banzan avec Atini Mungwa. Na nouvelle wana ba habitant nini ya Tour Sichem ba kei na forteresse ya ndako ya Nzambe na bango comme na Nzambe na bango Berit. Verset 47. Ba yebisi Abimelech bato ya Sichem no ba kei na Tour pe ba se rassembler kuna na kati. Baza kuna na kati. Verset 48. Alors Abimelech a matin na ngomba wana na Chasmon pardon. Yena peuple o bazaki na ye ya kamati azuna boko na zui akati pardon eteni ya nzete alongole yango pe atina na lipekali ye sima alobi na peuple o bazaki na ye que bomoni o nga na sali moto na moto a sala lokola ngai. Alors bakati ba branche balandi Abimelech bati ba branche na contre forteresse basani batumbi yango na tumbi na bato banso bazaki na kati. Alors bato banso bazaki na Tour Sichem na nombre à 1000 hommes et femmes banso baziki. Verset 50. Abimelech a tamboli contre Tébé, a assiégé Tébé, puis a s'en séparé nango. Et il y a eu donc dans quatre ville tout le monde fort. Bato ba se réfugier, ba habitant la ville ba se réfugier kuna hommes et femmes ba mikangili kona bango ba mati na toi ya tout. Abimelech a keiti ya matiti kuna na tout attaqué ango. Siko ya ye pene ya porte po atia moto. Et on est sabi mwasi moko abwakeli nani Abimelech eteni ya libende. Et ça nini ebuki crâne muko ya mutu na ye crâne. Donc il lui brisa le crâne. Alors verset 54. Aussitôt, il y a bengi jeune homme wazaki na kukuma manduki mayalobi na ye bimisa mbeli na yo epe na yo pesa bomangai po ete balo bateke ngai mwasi na bomi ngai. Bon jeune homme na bimisi pe epe na ali abomi. Tango bana bato Israël ba moni ka Abimelech akufi bango moto na moto azongi na ndako na ye. Alors verset 56 le ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech. Nzambe a fait retomber sur Abimelech mabe oya salaki tatanaï na bubumaka bana bande connaît tout kusambo. Verset 57. Donc et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Mais bato Sichem Nzambe a retombé sur Mutuna Bango, mabe na bango basalaki na Gédéon na bana nae parce que baitaki Abimelech aboma bango. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Gédéon. Malédiction, il y a Jotham et Salam et s'accomplit pour l'année parce que ezaki na cause ezaki nini. Abimelech abomaki ba innocent. Alors, tant qu'il y a maudit Abimelech, na bato à Sichem, et salami, complètement.
Exactement, bana RDCP, bandimi ba solo, au besoin adorer le vrai Dieu, ils peuvent faire la même chose. Ou pour maudire ba ennemi. Ba o bazoko bombarder kona yo basi ya mibali, o baza ba innocent. Ba congolais na ba congolais à RDC, o bazolinga vrai Dieu, ba koiko croire pour être nzambe mokeli, a faire retomber na mutu ya ba ennemi nyon surtout ya RDC peuple congolais, mabe manso bazoko sala, pe bazoko continuer ko ça na RDC. Que le mal que leurs ennemis sont en train de faire, au bazo sala siko, ils allaient multiplier au centuple na bomo na bango. Pe na bamboka na bango, pe na bato banso bazo soutenir ba ennemi à RDC, ba vivre au centuple o banso bazo sala sikoy, bato Sichem na Abimelech bazwaki en manifestation et loko ekomami na Galates chapitre 6 verset 7. Galates 6 7 lobinini. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera absolument, il le moissonnera aussi. Abimelech abomama akufaki poete ye abomaki bandeko na ye tuku sambo, il les a tués. Bana Gédéon, Abimelech a moissonné abuki oya lonaki. Voilà, nzambe wa kiridi korona sa biloko biso apambola bino na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.